Bonjour, bonjour, bandeko. Nanga ba Congolais ici quand se besoin na monde entier. Na yeko pesa bino mbote na bino nyoso bisika bozwami. Voilà, na sujet moko leo na lingina lobela. Ezali naza na 3 points. On a lingina lobela. Pour Nathalie na fani nazo raisonner. Pourquoi toki kolobela te makambo oyo ezoleka na communauté makambo ezebele na YouTube ya communauté na biso congolaise menga na olobela likambo moko naza awa nazepa na ngai te na Allemagne naza na Afrique du Sud na Cape Town na 6 points ok bato bayebi Afrique du Sud bayebi naza na 6 points na Cape Town repoka ndenge ezalaka une semaine ya kozwa omoni kozwa ba nini mopepe ya océan Indio ezali na se na nga kuna. Voilà, ngasi ko naza awa na appartement ka ndenge ezalaka abina sala mwa video yo na Afrique du Sud awa na Cape Town na sala bino mwa video ya mkeka kapona otala YouTube eza ya koinda my god pona nini boye congolais. Voilà, non le bana no 3 sujets kana ndenge ka to solola kaka ko to solola nanu muke ka ndenge ezala kaka la famille. Voilà, nous avons 3 sujets au Nolingana Lobela Awa. Sujet liboso ezali d'abord kosenga pardon. Oh, ezali na YouTube na bisoana. Ça na 3 sujets. Za kosenga pardon, kofinga sans kotanga komba mutu. Et puis 3e ezali oh bato ya poto. Bo encourager ka bato ba finga kana YouTube. Na banina nona kosenga pardon. Kosenga pardon bande konanga mutu atelemi. Alobi basenga pardon to boite bato pe oyo baza na mutema malamu oyo baza bien éduqué balobi kotisanga pe na groupe wana nga pe na sengi pardon. Alors mama bandeko nanga esali mikolo kombe tozoze la réponse siko yo lobi bato basengo pardon na internet moko pe azu courage na l'équipe na internet a sengi pardon ka ndenge lobaki na media esali na media a l'équipe na media sengi pardon ti lelo réponse pe ezate monike moninga wana comme lokola ko ridiculiser soki pe azana liste ya bato lobaki basengo pardon azana liste wana te yo yebiki azana liste wana te ya bato il fallait basengo pardon. Alors tinda bato ndenge bozana ba porter parole na bino tinda bato to yo moko l'équipe ka na media ndenge lobaki eleka nyoso na media oleki olobi te eza yo te mais silence oyo bandeko na ngai silence oyo eza ko ridiculiser pe moninga ti silence oyo eza bien te. Lobi bato baleka na télévision basenga pardon baleka na media basenga pardon mais musicien pe munene pe ya mboka o pe aza na tala e bakata ya bafan na monde entier ami kitisi ami humilier à se faire humilier à se faire ami kitisi donc alakisi exemple à l'équipe alobi ngai soki za kati na liste wana ndeko na nga soki na krecha yo soki na sala eloko moko esepelisa yo te tianga na liste bato wana limbisa ngai bo yo lobaki basengo ba pardon na media à l'équipe na media mais limbisa yeti leka pe na media loba na limbisi yo eloko biso ba mama tozozelaka yango wana po sino boyezo pe sa propreté bimisi moninga lokola elo mo boye bimisi moninga bien te osenga lobaki basengo pardon na media basengi yo pe pardon na media. Alors yepe leka na media ngo olimbisa yo pe leka na media ngo olimbisa pe moninga mais siko soki yo zolobelo te malamu te bandeko nanga na oti ko déjeuner na tongo awa na lobite pona ona lobela sujet pona zo kota tout le temps na tala soki pe bati ba limbisi moninga po eloko ane kota kinga esepelisanga makasi ke muto abeleki kana media alobi basenga e pardon et puis musicien pe ya mususu ya munene grand musicien ya mboka na biso pe ya munene oyo bato ebele pe balingaka aza pe grand à l'équipe alobi tianga pe na liste on a limbisa pona kaka pona côté ya kaka côté ya ta bana na biso bakota kana ba YouTube wana batala pona côté ya même ko éduquer masque kaka ndenge esalaka le kata loba OK merci mon frère merci mon frère ou bien na tiaka aux analystes wana te mais merci quand même na limbisi yo to na yo na koki ko limbisa yo te comme ça bato ba yebi quand même que toza na niveau nini mais kaka boye kotika biso na suspense boye esali propre penzati tozozela plus de 2 semaines yango ezokende moninga senga pardon et comme siko ba sujet à moquerie chaque chroniqueur ou bien chroniqueuse soki kaka atie micro surtout na ba ennemi
bato ya kam mosusu ale atie micro boye kaka même question wana bato nyonso bazoseka ezopesa propre ata moke te et puis bato bazoloba eza esprit wenge te bandeko sengi pardon eza esprit wenge te esprit wenge eza nini wana mpenza vrai esprit wenge do alakisi ke bon chic bon chat bino boloba nano wenge nano o wapi epi kele boloba makambo ya wenge na nini oyo na ba YouTube ekamwisanga nayebeta soki wenge nini wana oyo boklasse yango kaka na nini oyo na bandale wana estimé penza wenge classe yango kaka na bandal wenge eza esprit wenge eza esprit révolutionner musique congolaise révolutionner musique presque Afrique wenge wana bozomona wana esprit eza nzoto te eza na communauté esprit wenge etamboli partout eza lokola lere Obama akotaki na pouvoir omoni esprit Obama wana ndenge eningisa baafricain nyonso ti lelo bato nyonso bakoma ayebi ke nakoki mpe kokoma place boye nakoki mpe wana esprit wenge donc etia biso ke seki ata jere moko oki otelema na ye abandi nde miziki na ye azalaka na idéologie na ye eza idéologie eza te ke boplace yango na commune moko boye epuis idéologie esprit wenge basenga pardon te non mes amis wana eza exemple à suivre oyo ndeko na biso asali kaka eloko ezosalanga mpasi en tant que mama ke azwi lelo azwi nano réponse te epai ya star na biso ya monene munene oyo alobaki basenga ye pardon donc po batu to éduquer quand même masse boza batu moko boza na bafane bo éduquer masse ndima pardon moninga pe kaka na télévision ndenge loba baleka na télévision sikoyo lekisi bango na média mais yozo lekate moko asi asali peut-être bamsu baolinga ko senga te parce que bazozela nano o pardonner nano oya senga ki liboso muto azu vraiment premier pas asengi pe pardon yo senga olobaki ba sali ba pesa yo alors limbisa ye pe na média po soulager pe mitema ya ba mama po boye mwana na pesa la kisi mwana mbala na limbisa nga star na nga wana vraiment fabricaza la kisi ki akola ina famille bien ayebi komikitisa parce que balobaka omikitisa po nzambe atombola yo yasi asali pa na ye papa limbisa pe ye kape na media limbisa ye mpo na biso ya liboso tozalaki nango wana mpo na biso ya mibale ezali kofinga sans kotanga bakombo kofinga na bakode bandeko na nga oyebike communauté na biso esekisanga mpo tozalaka na initiative te tozala bilandalanda oyebike soki moto osala eloko nene originalité eomonaka oyo eza idée na ye initiative na ye eza original bomoni fi moko bino nyonso boyebi ye ya internet ye banda bamakambo ne wana donc initiative wana ye moto aya nango yango moto esala ye star ya afingaka bato na bacode donc bino moko kaka moto na moto azwa part na ye akoloba na ye motu boye akotanga kombo ya motu te mais ndenge aza kofingela azofinga nabenga kutu kofinga te ndenge azodetaye mpo afinga ana epe te otanga nanga kombo na ye te mpo nalingi makambo te ke o mama alobi boye o mama oza kose respecte te bino bato bose respectaka bolinga ofinga trop nalingi nanga moto afinga nga te yango na otanga omona emission na ndenge na osisa yango na otanga nanga kombo ya moto te fi wana sikoyo aya korevolutionna aya na esprit ne moko boye na média na média congolaise na YouTube na biso afingaka atangaka ne kombo bato mponga na mona place afinga te atangaka kombo na bato adetayaka bato asalaka basketch na ye bahumour ne wana asalaka na YouTube atangaka mpe kombo ti atangaka kombo te tellement eza original donc eza initiative ne ya banda omoni ndenge esimbaka akoloba boseka na bino bato balingi kopesa yango mutu boye bapesi bato balingi kosala boye omona mpe ekangi mpe mutu wana mais mutu siko congolais telema tozalaka na bainitiative te ke moninga asali eloko aboye nga nini okosala ndenge nini eloko mpe mosusu mpo ebimisa mpe ngai bino sikoyo telema toyebaka kosala eloko ya biso moko te bokoma olandela yango mutu nyonso sikoyo akoya mpe abandi kofinga sans kosite bano mais tala ndenge esopi bino ekoti bino ntina baprison mpo na nini eloko soki eza ya yo te omeki yango elakisa kaka eza ya yo te tala olobi natangi na nga kombo na mama mosusu zwa abandi mpe kofinga ka ndenge yo ofinga ka ndenge ofinga kotanga bakombo te finga ka ndenge bando ofinga fere golo otanga bakombo otanga mpe bakombo te mais otangi kombo te mais tala ekoti yo na prison donc eloko wana epesa biso conseil nazoloba te mpo na oseka mama wana bolimbisa ngai nalobi nde mpo epesa biso conseil so omoni ke eloko moninga azosala eza initiative na ye luka oya yo eloko moko boye ezala luka initiative na moko boye ya afingaka bato atangaka bakombo te nga sikoyo nokosala nde nini nabetaka peut-être ozosala danse mutu wana asalaka epuis obandi koloba makambo
mais siko olandi kaka moninga asalaka mais tellement eza initiative na yo te omoni ekosopa yo kambala moko bato azolobela mutu boye ekangi pe omona penza ozo ti mutu okoma na niveau ozoloba oh vie wana asila azesuna eloko te akomi kutuko parrain ya bana wana pe toyebi vie na biso moko nda uti kozala parrain ya mariage ya chroniqueur moko donc omoni automatiquement eza lokolo otangi déjà kombo parce que baje wana eloko ezala na mutu nango congolais en esprit moko soki nga na fongoli boutique na nga awa lelo ya bilamba aoleka na defa azomilakisa mpo nini fongoli nini ye mpe akolinga afongola mpe kaka boutique kaka pembeni na nga wana mfasi na nga wana sikoyo azoloba amoni azwi yakanisaki nini ye moto akosala loyeba jalousie na biso ye moto akanisaka ye nde ye moto asisi mokili oyo nalakisi ye ke nga mpe naoki na biso mpe tokosala yango or ozosala nde mabe parce que moyen boteka lisusu ekozala te bokomi 2 personnes place wana yo kende kofongola yo kende kosala eloko mosusu ye afongoli boutique ya biema place oyo soki nga na tie sikoyo bare na ngambo kuna bato bakobanda osomba bilamba ta mosu moninga azomeka ye oki ofana nde na bare awa ezomela moni baide yango wana to olobi moninga afongoli bare awa bato bazomela bare na ye bakaka partir ya 18h soki nga na ou bien 19h moninga afongoli bare awa donc nga siko soki na tie restaurant en face bato bakobanda ya na bar bakoki koya na en face koya nini kolia donc babiloko ya bongo otali eloko oyo azosala complete nde moninga mais kolinga te osala textuellement lokola ye sikoyo epesa ya salite omoni ose retrouve bakangi yo mpo ozolinga kosala eloko oyo oyebi te eloko oyo osala te eloko oyo eza initiative na yo te eloko soki eza originel te emonana ke ce n'est pas l'originalité c'est quelque chose oyo eza ya yo te oza koimite biloko koimite ezalaka mabe makasi congolais sikoyo tozalaka na eloko wana makasi RDC bacongolais ya RDC tozala eloko wana makasi moninga asali flat yo wana kaka okobundabunda mbongo na oyo ya banini ya bajobe na biso ya makasi oyo tozwa na poto olie ofongola no ata boutique olie osala ata mwa resto olie osala te eloko moko bimiselo mbongo oke mpe kosomba mpe lopango otongi mpe flat sikoyo bokomi 4 flat 5 flat na avenue moko sikoyo bokomi ofanda journée mobimba bato baza te olia korefléchir bato baza te mpo baflat ekomi ebele donc offre ekomi ebele eleki demande okomo sikoyo kofanda bozokotisa mbongo te or soki otali moninga afongoli flat nga noki otia nini pembeni wana mpo ekomplete ye ezangi wana epana ye aza na flat donc pembeni nga noki otia restaurant comme ça bato bakobandola na flat oyo bakobandoya kolia place oyo biso sikoyo tokendaka na baraisonnement musika bongo te atie flat bongo mpo na nini nga mpe na ye atie kaka oyo mpe oyo ozwi su flat otie mpe pembeni na ye sikoyo bokoma ovanda bato baklia baza te donc modele ya korefléchir donc na sens wana makambo ya koimitaka makambo moto mosusu afingaka na ye peut-être na bacode ezosimba parce que eza peut-être eloko moko eza na kati na ye donc eza initiative na ye ayebi ndenge ya kogere yango azoyeba ndenge ya kogere eloko wana mais yo oyeka na loyenge nga mpe na kofinga alobandi mpe kofinga ndenge ye afingaka sikoyo omona ya yo komonana ke eza mpenza originalité te omonaka meme ata mwana moke atalika video aloba oyo boofinga motu tele eza clair oyo boofinga motu tele parce que oyebi yango te oye koadapte eloko oyo eza ya yo te or biloko nyonso elingaka initiative na yo originalité donc l'originalité eloko emonana na kati ya makambo ozoloba mais soki ezomonana ke okopie bakopi ezalaka kaka bakopi bangwanzu wana emonanaka oyo eza ngwanzu ata osombi Burberry mpenza sac no ya Louis Vuitton osombi yango na ngwanzu na mutu asombaki na Paris ekomonanaka omoni oyo baimite oyo imitation oyo original donc totika makambo ya koimite boye nango na internet makambo ya koimite bozala nango makasi na internet mpo na nini sala eloko na yo initiative na yo luka eloko na yo moko boye sujet no moko boye olobelaka donc soki oza koinsister parce que ezala na débit ezalaka mpasi eloko nyonso mais si tu insistes sur ça omona mpe bato bakomi kondima yo parce que bafani bayaka mbala moko obandika mbala moko bafani baye kotondelo te par rapport à musala bato bakoma cultiver oyesu bato ya liboso bakenda ngulungulu te po tante nanga asupportaka mutu boye nga pena kende kuna po oncle nanga asupporta mutu boye nga pena te ezala bato batali yo di fait que bato bazotala omona pe bato bakomi kolinga musala no lakisa bango nde makasi no na musala mais kolandela te bilandela malanda ngulu wana tala ndenge bosuki na ba prison sikoyo okoma esubo senga ba pardon sali ridicule
c'est ça vraiment ridicule les gens malamu te vraiment biloko wana ya koimitaka wana okoti na YouTube ka po otala biloko baninga basalaka po yo pe ya kozongela yango siko eloko ya koimite wana bangwanzu wana emonana kaka oyo eza ngwanzu eza originalité te alors botika yango boyokota baprison comme soki okutana mutu mabe batio na makala pamba mwana mwasi abandaka makambo wana na internet biso nyonso toyebi ye eza originalité na ye et puis eloko succès eza eloko ni succès ezali eloko oye na eloko moko oyo impa o ezalaka te soki ozolinga pino bato baolinga bozala na basuccès bozolinga oyo ozala lokola mutu tele kolinga te ke osala oyo ye asalaka yo yaka na eloko na yo moko boye kangama na eloko wana na debi biso to bando mona ngo inceste biloko mwana mwasi na bando sa nini mutu nini ngo azofinga bato mutu nini ngo alakisaka mibali nyonso boye akaba ino lelo alakisi olobi mais lelo to komo trouver ngo normal ye moko pe alobaka ngo na bemission comme kamwa ba abonné bazo batisa mazana pri ya 100 000 abonnés. Pourquoi? Parce que ayane eloko moko o eza eloko eleki originalité na vie ezate yakane eloko initiative na yo o raisonner avant ça le kolo bateke otali vidéo ya moninga yo wana mbala moko obandika ndenge ya salaka e komona na keza ngwanzu bandeko na ngai botika biloko communauté botika biloko wana fongola YouTube na yo yakana ba idée na yo avant ça l'émission na yo raisonner comment moi papier na yo bandiko raisonner je vais parler sur quoi li aligné nanga eza nini pona lobela nini kotala teke o mutu tele afingaka na ba code alenga pe na kepe na kofinga na ba code na ko citer kombote or eza biloko tango so yebi na yo ndenge ya ko jouer yango te ya ko lamba yango te oyo okanga mapamba eza malamu te totika kolanda kabili balanda ngulu moninga asali boyo pe fo salango moninga afinga ka batunga pe fo na finga ka ndenge na atenga ba code te omoni ya tanga ba code te bakanga yo te me omoni yo bakangi yo do eza malamu te nazo sekananga mutu te bo limbisanga nazo pesa ka conseil na batu nyonso oyo bazaka na YouTube basalaka ba nini na bango ba live na bango luke loko no moko ba originalité ko luka te ke moninga asalaka bonga pe na sala o se retrouver eloko yo zoloba yo zo mona ko zo sala ngona ba code mais tellement oyebi ko lamba ngo te tellement eza na kati no te tellement eza initiative na ote o mona ko leo bandika ko ba pamba moko bato bayebi mutuni ngo zoloba ato ye ko wanga ne susima mais bato boye baki bato batala ka biso baza bazoba te biso so tokota na YouTube toza bazoba te toza bato normal oyo kosa lelo mais eyo mona na ke oloko boyende olobaki donc botika ko kosa toza bazoba te ko to fandi tozo tala toza bazoba oyo kosa lelo boye lobi o changer comme boye te eloko donc conseil na opesa na bato ezali eloko yo sala te ko banda ngo te po mona mutu boye azoela ngo succès luka eloko na yo luka initiative na yo congolais to ezala na habitude ya luka ba initiative no moko boye obandi ko salela ngo oyene eloko no moko boye o mutu moko atiko sala te yana eloko ematsa mutu epesa mutu succès mbango lokola originalité lokola eloko ya yo moko ezakaka ya yo moko donc so mutu amona wana ifeza la telle ayoki yango ata na audio bi o ifeza la mutu boye parce que osana lignée no moko bino bozo ya kangulungulu lelo ofingi lobi kuno sengi pardon lobi kuno zongeli ko finga lelo ozana oyo lobi kuno zana bozo yebana te bozana na eloko moko ya malonga bozo sala te eza malamu te zala na eloko moko nga na ye awa na ye na internet pona sala boye na zela biso toya toloba toya pona kolobela ba faible toya pona kolobela ba faible donc nga ba biloko ba fingani boyo ba sali bo kutanga na katite nga na yaka nde ko pesa conseil et puis kolobela ba faible ba toyo bazali azana raison na ye mais bazo pesa yango te neti eloko tolobeli ya moninga asengi vraiment pardon tozo c'est la réponse ya tozo c'est la réponse papa biso tozo c'est la réponse star na biso muto asengi yo pardon asengi yango na media ka ndenge olobaki mais donc zonga siko na media kuna bobo bimisi asa papa abana asa na ba fan batu nyonso wana otie bango wapi ya asengi pardon le kape loba OK merci ou bien OK zalaki yote OK na limbisi na ngate mais kaka boye silence oyo ezopesa fomoko makasi bandeko na ngai. OK, troisième sujet na biso tolobaki to lobela lelo ezali bato baleka na media bato akini surtout kaka bato ya poto yango bino ndo bo encourager ka bato balobaka ba bêtise bato ya poto bino ndo bato encourager bato baloba bêtise na lobi bino bo kambisanga mutu ye moko azolongola bilamba azapeli ya liboma te ngasi ko mutu ngo tala ngam tu nazo encourager lera longola bilamba na ye ya mona iteke longola bilamba eza mabe bo kambisanga biso tozo encourager bango te omoni eloko etindaka culture na biso ya avansaka te yango wana obo zape bino bolingi bato bazapaka eloko surtout ko kozaka informer ndeni tamu pe ozo zape peut-être information eza na kati kuna
bino bolingi tozapaka yango moni penza baloba congolais soki olingi obomba ye mbongo tiango na livre ofungolaka yango te nga nazala kutu na ville nanga même na lokoti papier il faut nafungola yango na ntango eloko nini eza na kati il faut nafungola mwa papier ka boye na balabala na moni yango na babala na lokoti yango nafungoli na ntangi oki ozwa mpe information na kati ya mwa papier ya moke wana biso tokotaka na ba YouTube eza teke po tokende koencourage bango ka biso mama totelema boto bandaka koencourage bato boloba bêtise non yo moto ozoya na bêtise oza mpe mama oza mpe na bana oza peta mususu papa oza mwasi aussi obali po mingi baza wana baza moya ya 25 te baza moya ya 20 te ba journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueur muto azo finga ye moko nde fois ayoka son biso to cliquer na biso nazo linga na ta peut-être na kozwa moins information na kati kuna neti fi wana azoloba wana afinga oya bandaka oyo penza ayaka na initiative wana ya kofinga bato na bakode fi wana soki olandi penza émission na ye alobane na bakode alobane afinga bato biloko ya nzoto te alobane na bakode mais soki olandi penza émission na ye omona oki récupérer mo elo moko boye na kati mo information moko boye ezanga te na kati ya babiloko na ye bino siko bolingi tozapaka siko bolingi tozala lokola bino doke boza informé te bofandika wana ozalaka no informé te osalaka eloko moko te okotaka te biso tokokota tokotala bino soki bochanger méthode bokomi kosala baémission ya bien oyo eza koédifier baémission oyo ezopesa information alors tokobanda mpe kotala wana ya information boza na misusu te bozaka no wana ya kofinga totala te poni tokotala kango mpo na bongo totala kango mpo omoni na poto bato bazala trop curieux soki botala ata bana na biso ya poto bazaka trop curieux na curieuse balinga batala eloko nyonso mwana mondele aza bongo amoni eloko ifo atala yo moto otiango nde fo oyoka soni yo moto oza mama mokolo oza papa mokolo oki otia babétise na internet oki obandi kofinga bamama baningo bofinga banilité ya bato sikoyo moto oyo azotala nde bolingi ye atala te oyo bato ya poto bino bato bazo encourage bango tozo encourage bango na eloni bango moko bato baza mikolo mpo okotisa émission ya kofinga bato na chaîne okotisa yango mpo na nini okotisa yango biso mpe tokotala parce que c'est la curiosité tokotaka nga nakota moko mpo natala eloko nini bazoloba lelo okoti bainsanité naotala moto yango biloko azoloba na kati kuna nakotala na ngai siko clique na nga wana ekotisi bango mbongo moi ce n'est plus mon problème mpo na nga nalingi natala siko nakoyeba ndenge nini niveau nini ya raisonnement ya bakongolais soki nazokota kuna te natala yango mino nde fo bolakisa biso ke bokoma na niveau moko boye bokomi na niveau moko boye ya likolo bino bolakisa biso yango te siko bolingi kaka biso nde totala te bozokota bato ya poto bino nde bato bozoencourage bango mpo nini bozokota botala biloko totala yango te ndenge nini bango nde batika kokotisa bêtise bango batika kokotisa bêtise na internet bango so bokotisa bêtise biso totala na biso totala bino nde bochange boza mikolo mpo mona moke aza na internet wana te bino bochange kokotisa biloko ya bien soki mpe bokotisa bango basalaka baémission bafinga te batalamaka te baJérémie batalamaka te batitin batalamaka te baCynthia Kapashi par exemple bolimbisanga mpona ntanga kombo yango estce batalamaka te baza ebele bato basala baémission bafinga te batalamaka alors bato bazosala babétise biso totala na biso toza na problème te biso toza na problème te tokotala ngai na kotala na ngai yo moko oza kose ridiculize yo moto ozosala babétise bomoni mopepe oyo nazoyoka awa nazowa mopepe mpenza ya océan Indien voilà aza likolo awa na 9e niveau na Cape Town na 6 points voilà oyoka mopepe d'ici jeudi vendredi nazongi na ngai mpa na ngai na Allemagne juste mpona koya kotankene oyo balema balobaka na ye mpenza se ressourcer na nini na mopepe ya bien voilà ya nini ya océan bandeko na nga botika koencourage bango tozoencourage bango te bango nde fo bayoka soni ndenge bazofinganaka bongo parce que wana eza radio te eza internet ekotikala libela eza internet ekotikala bana na bango babandoseka bango kuna biso bakoseka biso ke biso tobande ekotala oyo tobande kokomante moto azomisambwisa ye moko amisambwisa na ye problème na biso ezani bango nde fo bachange c'est tout bango nde fo bachange botika biloko wana bandeko na ngai ya moke nazalaki na yango mpo na yango wana donc tozolobela makambo ya pardon wana vraiment ndeko na yo asengi pardon papa yoka mawa limbisa ye
koyoka mawate donc pardon koyoka mawate donc limbisa soki aza limbisa soki aza moto limbisa te olobi yango mais suspense oyo ezopesa propreté ezopesa bien te boza ba deux stars ya minene et puis botika bato bayimitaka botika koimite likambo soki eloko osalaka te eza initiative na yo te kokota yango ngulungulu te okota makala pamba botika biloko wana luka ya yo thème luka ya yo sujet luka ya yo point oyo yo lobelaka. Et puis voilà, to encourage à moutouté à l'oba bêtise. Bango moko ba change à kabati ko silo ba kaba bêtise. Merci beaucoup. Oya mukena zala ki nango yango yo. Po a na ngena kende osala sport na tiki bino na otiko déjeuner na tiki bino voilà na ngena kende osala sport bye to mona na prochainement. Nzambe atika na bino moko na moko. Bye yo.